stressé. Papa azalaki na prison, lelo stress esili. Yanga moni to bibi lelo pona kosepela. Oyamba ye, elongo na basali na ye, elongo na banana ye ya église. Ezali esengo mingi. Mwana mwazo Chibola ale mbongo abata FTC achadari bapesi mbongo pour aller mbongo wana pour côté na mungu na makamo était en prison avec la prison plus de 4 mois azo bima na été mais lelo juste na biso azo linga bimse lelo to ko yambaye to tika na ensemble bakanisa ki bakangi avec mukuna zoka bakanga ki mukuna te ba mukuna mususu bazali banda soki bolo bakata meni ya bien na linga ki na pambula bino amen Zolanda na banza ke lelo Place Kabila Zali na baja Marika Sam ba yekola déjà konanje parce que kala mingi te lelo Kabila zozonga efeka zobima Kabila bazozonga. Mbote na yo? Mbote papa. Yebisa biso sango ya libération ya ndeko Efek Mukuna ozwaki yango boni. Bon, nga nazwaki yango à partir ya internet na kota Facebook na yoki ke balobio président na ngai ya Fibo azalaki kite bakitaki ye na sepelaki makasi vraiment po ngai vraiment mwana ya papa eleki kaka troisième dimanche nayaki kotala papa nazalaki na esengo makasi na sepelaki ndenge nayoki ke papa nanga bakite azalaki innocent azalaki maboko pembe na sepelaki makasi nasepeli makasi. Parce que ça Martel Luther King abunda pona biso tanya mwana kamera na yo awa mes chers amis, mes chers frères, tosengi la force d'action. Tosengi la force d'action pour l'encadrement du peuple. Tosengi la force du progrès pour l'encadrement du peuple. Martin Luther King aza Moïse ya Afrique centrale. Tokomema ye lelo na Chipoi tokokende na inde na seka e. Mami Chibola a échoué. Alors Mami Chibola a échoué. A kanisa ya kolonga ndo Satana alongi te a échoué. Papa. Les libération avec Pascal Moukouni. Ezali esengo mpona bana Fibo. Tozalaki stressé. Papa azalaki na prison lelo stress esili. Yanga
namoni tobimi lelo mpona kosepela koyamba ye elongo na basali na ye elongo na bana na ye ya eglise ezali esengo mingi balobaki na biso tokufi te avec Seigneur Jésus-Christ tokozala kaka avec Pascal Muku mais moral Mbote papa lelo évêque Mukuna a quitté azola la libéré impression na ngai eza tosepeli mpo tomoni mosali na Nzambe libanda napesi merci mingi na bato basutenaki papa na mabondeli napesi su merci mingi na papa Fachi mpo akoti makambo ya papa évêque biso tokolanda makambo ya Chibola te wana eza etumbu na ye na Nzambe biso tozali mpona kosuteni papa évêque bana renaissance bana vita bana imana topesi no merci mpo bosangani mpona kosuteni papa évêque à part ça toza sunelo ko loba yoka mwa mbilinga na renaissance est-ce que Mukuna zaka président to pe remplaçant na mona naki déjà papa azaka ka président mbilinga oyo yokaki wana ezali bato baza bayini bao balingaka baboma renaissance bao balingaka papa évêque te bango na bango ba profiter la faiblesse mais tozali papa za président renaissance mbilinga eza te lokola papa bimi makambo nyonso kozonga ndenge ezalaka papa bakite penda totalement aza sur un problème moko eloko te papa abimi Nzambe nde akoti makambo papa évêque yango merci na ngai senga na basali nyonso ya Nzambe na bana nyonso aseka na bana nyonso ya Nzambe oyo batikaki papa te na mabondeli bapasteur bakitikaki papa oyo balobaki makambo ya papa na ndenge mabe etali bango bolezimi wana etali bango badenilesi wana etali bango papa évêque arume na mosala Nzambe bango baya kokuta papa évêque na mosala Nzambe papa akolanda bango te bango jugement na bango Nzambe mutalakisi yango papa évêque lelo asa libanda toza mpona kocontredire basali na Nzambe mosusu te toza mpona koloba mabe mpona basali na Nzambe te mpo papa évêque te ya biso bongo te wana etikali lisumu na bango moko na makambo alobaki mabe mpona papa évêque bazaka bapaster loka papa na biso lo na ngai alobaka yango wana Ouais, bonjour. En tout cas, tu sais pas parce que tu comme na ta oyo tozo vivre makambu oyo komama na Bible. Li solomo zo beta na Bible lo bige Hérode akomaki na kanda ya basali Nzambe. Azui Jacques ndeko ya Pierre akotisie na prison, après akotisie na prison, akatie mutu d'une manière innocente. Mais Bible loba asepela kité atona kité ko kanga Jacques. Ayesu ko so Pierre. Akoto makambo Bible to yebi pona lelo esa pena nini? En tout cas, esengo na biso sali que l'évêque Pascal Mukuna azo bima na kati ya prison tête haute. Abimi innocent par rapport ya ba fausse accusation o ba portaki contre ye. Mais là moko to pesa message to pesa pas ba Chibola. Ezali ke basakana na basala Nzambe te. Sakana na politicien, sakana na mutu mbongo businessman. Mais ko sakana musala Nzambe te mutu zala mafuta. Mutu tuni ma sort ya Chibola eza nini pona biso? Sort ya Chibola eza ke biso to reporter malédiction sur yete. Mais ndenge basoyi ba bi toi che Mungu angalie mambo yake. Donc to tiki Nzamba ta makambo na ye etalié. Donc Nzambe kaka. Mwana mwasi wana kanisa ko sambwisa avec. Mais ye moko nda misambwisi. Pourquoi? Puisque tout le monde justice n'est pas salemi, évêque a quitté. Mais évêque a quitté dans le sens que Basambwisi payé réputation et baby ni quitté na yeso ki alukuta so ki solo e mona na mukili mobimba. Biso to lingisko justice est salema. Oyo azali biloko wana. Yende a placé avec na prison azala condamné. Moi sona lenga imbonga ba FCC soi-disant que mbongo wana nde ko sala soki ndenge nini. To monisko na minute esuka. Moi c'est motifara kosela ki Joseph problème. Menzambe alongisaki Joseph. Soni ya Joseph ezaki na prison. Menzamba elevaki.
oyo esalami epa na papa na biso évêque nzambe nda préparaki yango mpo na élévation c'est-à-dire eza loi ya grandeur loko aza mutu munene il faut pas zoba combat minene pour que nzambe atombola lisusu grandement donc ana kumisi nzambe na pamoni nzambe Vincent ndeko Vincent tomoni yo mpe awa oyo kosala mosala to ekozwa mpe papa évêque ya nanga est ce que makambo mosala ezao so ezali makambo mosala momoni nga na mutu nawaka nzela eloko te yaya makambo mosala lelo eza na mopanzi lelo tozwa nano boyika déjà bandaka la dossier ezalaki fabriqué alors bake nango kaka ntina suka mpo balakisaka ke eloko ya malongo ezalaki te bayaki te ve vi azonga ne palais mpo na cibolela soki aliaki mbongo ya bato ya FCC aluka ndenge ya kosanza basilana na ye bon papa na biso ndenge azana bakoselaki nde makambo ocomprendre ndeko nga namoni bavideo ezalaki kocircule ezalaki na baparti ya nzoto ya papa oyo mami tibola azalaki kotémoigne eza lokuta eza montage ocomprendre soki aliaki mbongo ya bato ya FCC ake ezongisango fi wana ndumba wana cibola aza ndumba atelemaka kote ya bongolo toyebi ye aza ndumba atelemaka libanda o atelemaka kote ya bongolo wana mai wana te papa na nga akokontinue kaka na koteya na ye ayebaki likambo te aza inosa abimi azobima lelo ya bato ya FCC Onésime Cibola ndeko oyo Roger Baka bosani ke babengana ye pa mama Olangi Roger Baka azalaka na elekeli mabesi oyebi te mama Olangi avant akufa alakela ye mabe akufa na kolongolelaki mutu akolongola bilakeli mabe likolo ya Roger Baka aza te Onésime Roger Baka nazongana na Roger Baka Soni Kafuta benga na Roger Baka azalaka mosali na nzambe te aza aventurier escroc Roger Baka ndenge ozomona ye wana escroke nga montre ya lobo ajanga loboko na po mwana mobali oyo Onésime oyo lingala etengama koleka na yangai moko biso tozuwa tata Onésime azoleka na tele 50 ya ba escroc bato ya FCC papa mama na yebi te soki libaba soki ndenge nini mama na nga mokolo abotanga aloba na ngai yo kobanda kokutana kaka na bafoise ozolanda c'est pourquoi na fi na nga nakutana Onésime ayebi elongo bien prophète ya nzambe pupula nalekaka na chaîne ya RTP Kisamina ndeko Onésime ayebi nga Onésime lera aye na aseka botu na ye eloko nini Onésime ayelaka na aseka Onésime aya na aseka bayaka kosundula ye mpo na kindoki mutu adelivra Onésime bozomona eza mpaka mukuna nabengaka ye yemei katoluwa ngonga Onésime azalaka prophète akomi sundoki lolenge aleka na media ayebisa bato Onésime ayebi elongi omoni elongi oyo nalindefo oyo soki Onésime amoni yango akokomprendre ke bana mai bayebi nga aleka na TV ayebisa bato oyo akambaka ke ngai oyo nazalaka ndoki mutu adelivra Onésime ezali évêque Pascal Mukuna oyo lelo azofinga Onésime atanga te soki Onésime atanga abengisa ngai na tele tofanda na ye na plateau tosala débat yaya bakanisaki bakangi évêque Mukuna nzoka bakangaki Mukuna te bamukuna mosusu baza libanda soki bolobaka ata amen ya bien nalingaki napambola bino amen zolanda nabanzaka lelo place Kabila azali na ba Jean-Marie Kasam bayekola déjà konange parce que kala mingi te lelo Kabila azozonga évêque azobima Kabila bazozonga nani alobi amen nayebisi bino bande ko bobange loko te évêque Pascal Mukuna aza baoba
fait tomoni awa ndeko na biso Mami Chibola oyo azali kolela ti lelo alobi ke dossier batrike dossier ezali clair te ezali louche ezali flou yaki soko koloba nini esi mama nakoyebisa yo ke Mami Chibola abandi musala ya kindumba lelo te. Chibola aleki na busolo na politique bino nyonso bolandi Chibola. Chibola zolo bake abota mwana na age ya 13 ans. Muto ya kozala mobimba. Chibola za mobimba te. Chibola koma karikasa depuis kala. Zolanda. Chibola bota mwana na age ya 13 ans. Est-ce que mwana woya aza bien éduqué ko bota na 13 ans? Chibola lobi ke papa zuye 4 fois. Nansango lobi ke papa zuye 3 fois. Po yeba ke tricage ezali. Batu ya FCC nde batu ba infini ya Chibola. Ba yebisi soki $50,000 ayoki monta woya tikala ko simba te. Alobi ke woyi d'accord. Na ba onesima na sima batu ya mulili bandoki. Tous voyez.